Nani azoboma bato na Congo et pourtant balobi changement salami Kabila longwe bato mosusu bakomi ba président. Donc ce total bien Kabila na Robert bazo continuer toujours contrôler Congo. Va semisi Félix Tshisekedi touche. Combat esili siko to continue la résistance. Merci to réveiller siko que bato ebele bazako tia biso kwanza likolo ba ki ba traître. Bangwana bato otona na Kinshasa. Alors to sengi na bana Congo surtout to sangala likola moto moko pona ko telemela occupation et ko telemela likopa oyo Félix asali na Kabila. Donc ndenge to vaki Kabila égale Félix, Félix égale Kabila. Ba Congolais bazo boma bango, ba Congolais bazo massacrer bango ko kota na banda ko kanga ba jeune ko boma. Alors na nazo pesa ordre wana parce que Kabila za sous présidenté. Pe lisusu sengela mino ba ke Kabila mukolo bazo sala remise et reprise. Kabila sa ndenge nini aye na jeep na ye o akotaka na Afdel. Jeep wana evanda 18 ans après aye ko zwango pona ko lakisa bino ke akomi makizar a se raser aza jeune azokota na maki pona ko boma ba Congolais. Donc sengeli to telemela makamyo surtout oyo Kabila azo sala pe to senga na Tshisekedi akanga Kabila na Robert wa amema bango na CPI. Nde wana tokondima parce que bakimbuta ba Congolais o bozo interpeller bazana bango ba criminalité baza ba délit amike ba posa ba prison pe lisusu ba tambe mwamba batu ya ba travailler na Kabila bazolo bake Tshisekedi ayibi ba limite azana place ko mema bango te do likambo esengeli na biso ba Congolais to telemelango to yebaki ya solo na Congo changement na salamité Kabila azo continuer ko tirer ba ficelle na CC biso ba Congolais faut telemelango. En plus de cela biso ba Congolais faut soutenir président ou biso tonomaki o ezali bon failu o asali meeting boye ebele bino surtout bozala simanaye parce que un des vrais présidents Congo Kabila na Tshisekedi faut benga na bango ba yibi ba voix ba yibi ba vote pe baza ba criminel baza tana nini moko malamu te pour ba Congolais ba prisonnier bazé belé pourquoi Diomi Donga la bimité pourquoi Franck Diom la bimité pourquoi Edi Kapenda bimité Tshisekedi sokaza vraiment la main libre sokaza vraiment président Congo a lancé ouverture il y a un crime surtout il y a un dossier surtout la crime à Rwanda alors quand on Congolais quand est-ce qu'il va arrêter Robert quand est-ce qu'il va arrêter Kabila pour ces crimes quand est-ce qu'il va envoyer Kabila à la CPI livrer Kabila à la CPI quand est-ce qu'il va arrêter le commanditaire de crimes de Kassai les autres qui Kabila montazo dirigé Kabila a na CC avec Tshisekedi yango Tshisekedi a comme ko kangisa batwana batloko ba Jean-Marie Kassamba batloko la ba Sampengo batloko ba Mende faut pas kanga bango le plus tôt que possible parce que batwana basali mabe mingi pe basali ba délit faut pas en prison bo kanga ka ba Congolais te kanga pe ba Rwandais oyo ba bomi o basali ba crime bimisala biso Edi Kapenda bimisala biso Diomi Dongala bimisala biso Franck Diomi to kondima kozana impériaux. Donc biso tous allons contre vol il y a l'élection tous allons contre les crimes aux osama na Kinshasa tous allons contre Kabila à la libre parce que Kabila c'est un criminel Kabila azali mutu ba français ba congolais ba fatalité bye bye.